Est-ce qu'on a vu que premier fils et pas maître fabricateur on appelle ça villageois tout le monde place ça il appelle ça na salut mingi chomi na ngweri ndeka likolo animateur di moment to benga yango moni tanto lo bake Patrick Beckham le di maître aza yaya ya bina filé comme on a Gigi Loa akufa kenda azaka danseuse internationale abeta na tas bolingo abeta na monde Afrika abeta na la musique avec bokelo isengo ayo beta ayo tika musique na 89 na pik bakuba taba uti lome ba osala album atika mona jo mama mama botanga azaka na bamboka oyo tolongwe wana papa nanga lelo azaki na palanga maza na Paris ewolo son o babaki chasa malembe ewolo omoni sege minyonya manyata na yebaka na simama na biso mo boy na matete parce que toi ba na génération mo ba na 76 donc parcours na ependa 76 oui Dikebaya ça va donc na yebaka na sima ya masa mo boy na matete Dropenzao ara le qui avait dans son pacha minute Dropenzao ya fifisiwa Armeni ni asikoye nango na musala na bino oya kobunga osaleni oya kobunga kobeta so bebeto bakangi babuki ata liboko be batona kata kasho na biso mais oui nafanda na ngola te ala mboka discipline so mutabungele nenga Kishasa mukola koya awa kasho c'est kasho te babeti yo pour changer lobi osala ne basale muziki ndingo nani muziki ndingo te na yoka ite na zaite na ina province bete mo to mama na ebite foke baka na batongo so za tokotoko net batotangi bakombo wana neti leader na biso ya komaka mosadi na Nzambe atiki biso deja moni pe mana kimia na kumuda pana ngana kuza ateke likamu na yemo boyana bandova na lobango moi le internet mutesa ba buso ba o ngai en tout cas na bika molimo na ye epe mana kimia asala yango te le quoi akomi déjà mowe pona ngai dikeba etake général ba porter parole botika molimo na ye epe mana kimia non par rapport à sia malobo ye mo kalobaka ke Mike Kalamba ya ngai sikoyo na koyo ya fo eza Mike Kalamba ya kendaka voyo fo Mike Kalamba za na kisito te pas tout le sénateur azaya biso to zakala etina ba vito vandi trop utile lelo mansu ba bara ne photo za biso tuna ba senda wana ba nto vanda mais yo kalo na yebisa yo docteur Matubakana aza pena producteur ya munene na kati ya mboka muto aleli Sarabino la fois passée lelo sou bokumisi ye ki aza le meilleur omoni parce que Lady Maître alela Bon, amela bino mbongo, oba katela bino na carton, na TPA. Amela bino mbongo, ya entrée, ke nara bien te, ke na mabema. Maramo na loba, patou chigala yebi, Lady Maître yebi. C'est la différence qui c'est la différence du monde médiatique. J'aime c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie, les raisons les plus fiables. Montrez amis intime, la vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Je m'y dors. L'initiateur c'était Yondinga Akanga Masolo. Je m'y dors. La chienne par excellence. Salut chers fidèles internautes, beauté bandeko balandi, bah pas sa confiance et pas à la rose, carte pilar le but de la presse
Toujours la émission Nabino au Bolingara Mingi, le Zavre. Je peux vous dire, Tima à dur. Meilleur vœu à tous. Bonne année 2025. Naba Liboné Nanganyo Sotu, ah, Bino Bolingara Bongot. Naba Liboné Nanganyo Sotu, donc, bonne année 2025. On a tombé les bino Maramba Yuto, on a tombé les bino succès, on a tombé les bino bénédiction, on a tombé les bino en tout cas. Marambu tout yakitoko na 2025 et donc lelo et la première émission auto ça la 2025 au quartier Pilar radio ça la émission première émission il y a 2025 et là je dis directement je tiens à saluer à mon boss Deyondinga on dirait que Suisse papa de papa donc Deyondinga on dirait que Suisse toujours mon papa mon boss Aliarana Batoa Sepel Charabatu donc merci à mon boss et pourquoi pas à mon réalisateur Patrice Nginama au famille Nginama on y surtout Biska Bozali il y a bien vraiment yango de la part de la carte puis la le vidéo de la presse et merci directement encore à mon vieux Honoré Mwanza passeport rouge papa Honoré Mwanza passeport rouge betelanga nzete wala kabolelanga maya Moïse betelanga nzete wana vraiment vieux et kabole langa mayona Moïse donc déjà que na sepela vraiment na décembre janvier on peut yango to kotitaka j'avais dans 5 semaines c'est makamboza donc lelo carte plar je suis pas seul na plateau nanga lelo je demande directement à mon réalisateur balancer les bisona nuit manger to découvrir nanga na balibone nanga lelo na yambi nani to découvrir ngana bino ensemble Salidike Béa Baya plutôt. Merci les grands journalistes 4 Pilar. Moi je suis à danger. Donc nous avons les sous moi. En tout cas. Donc pire camarade il y a Fatou Avida. Na Ebissa na Nicole Ndala. Vraiment. Maman social bas mo en tout cas na linga ba makasi. Vraiment. Merci. Bonne année. Bonne année toujours na yo les sous bonne année na mélomane nyonso ba linga bonne musique. Vraiment. Ya biso o musique o eza mikolo to benga musique eza likwanza on te se bango mikolo baba mayaba. Oh. Donc bonne année na mukinyoso au place à Zomi quoi. Dikemba ye. Dikemba bandika mama ba mayaba lisusu. Ah Dikemba ya. Kasi ba mayaba za bato neti ba ratati. Ah. Do bato ba rata fo so bango baza ba mayaba. Yango to baki to ba lisusu ke wi mikolo biso so to tokotoko neti nunza boy. Ser na biso ki to 4 Pilar oza boy. Oza tokotoko mais ke baka na batongyo na yo. En tout cas, on va s'arrêter donc tonyo biso batoko. Merci Dike Baya donc merci Dike Baya yebisa biso nanu te Dike Baya zaki na Kishasa osali mo bato bano kenda Kishasa ozongi lisu to zaki na biso na ngolo ke Kishasa lelo ozongi lisu na mboka wayo parce que angolais comme mboka wayo ouais bisika pi mo elo balango yo mo okoma nani ba Ozomo tene naza bien tenit. Donc comment policier te naza pena général na mincho benga général il y a tous les porte-parole il y a musique congolaise. OK. Donc na ba formation na Angola. Vraiment. Awa kutu tango to yaka mboka o to zalaka ngai na ndeko na biso zobozi o atika biso kenda. OK. Je me se pose un peu atika biso kenda to yaka des porte-parole ba uta Congo ba yaka. OK. Ngalo kwa na yaka na kuta na ngana kenda formation tant na bimi général yango moni na minute yo nazapa Patrick Bekam Lady Maître. OK. Ozomo na benge premier fils Patrick Bekam Lady Maître to benge minute to benge papa calcul. Oh. Papa calcul na minute Patrick Bekam nde omoni ata yaya babina filé yaya ba vibrator yaya na bango kasa sa premier fils oh maestro Fabricas ba villageois so ba tombola ke ba bimisaye premier fils po ya kimate alongwa te papa nde maestro Fabricas abimisa ke mwana ye premier fils numéro 1 yango mona musique a betaka au moins ba fille ayaza mwana o maestro a formé en fait oui aza mwana ka au moins na lobby ah donc à comprendre que na bala bina filé na vibrator baza bano maestro formé to ba ba misa ya maestro wana yo lobby mais so ngana biso ke premier fils
premier fils et pas maestro fabrikas on appelle ça villageois tout mbote place azali na pesi pe na saluer mingi chomi na ngweri ndeka likolo animateur di moment tozo benga yango moni tanto lo bake Patrick Beckham Lady Maître azali yaya ya bina filé na musique azali yaya Ibrator na musique parce que Dikembaya mais oui so inozo babongo quatre pillars tant na beke biso to to ke baba tongi to ngana memit est-ce que yo yebi que est-ce que filé go beta musique filé da na sima poto mais oui kate kangarati et kangarati mais zo kanga na sima poto la musique Dikembaya et là on a le baso bien DJ Ricardo manager nanga ay mambo na lo balola Benitango mambo na baba yebi yango na Christian Morino mabela ba mambo na lo ba donc Dikembaya donc de makambo mo kende mabe avant que to kende to kota liso po Dikembaya mabelelo donc pour to zo regarder makambo zo bima bateke lelo to so la penza makasi avec Dikembaya to découvrir vraiment porte-parole bazara ndenge nini histoire pe ba porte-parole to rappel bango mo mingit lelo Dikembaya ako décortiquer biso aibisa biso comment porte-parole a kozala utilité à porte-parole pembeni ya musicien eza nini donc to ko découvrir on a bino elongo Dikembaya avant que to kota parce que pour mon niveau apprécié elongo lelo donc babezali avant que to kota la nyo surtout betela biso nanu Dikembaya avant que comment pour lelo to bi o be umbenga de général avant comme général ko za liki o uta wapi nani apesa elengi wana ya kokoma porte-parole. Merci, je salue en passant chez Venangai Pacha Ayatollah Milik, le rire les grands paralevé Mirango, le seul V qui me reste c'est Arana Suisse. Vraiment. Venanga wana asaka ok c'est mon akauka pour moi akauka. OK. Tant le suka yaya Fatbo Avida. Vraiment. Oh, wala côté moi lo barango, donc grand frère penza. Maman sociale. Venabiso Pacha Ayatollah Milik asaka ok c'est mon akauka la Genève. Okay. Donc chaka secrétaire na biso ka sekese ke matondo mbali ya na fimboyo. Tant baye ngana utaka Brazzaville. Ouais. Tant vient uti Suisse aye. Atali ce qu'on a répétition, atali jeune mo boye. Akeluka la ta kitoko propre. Vraiment. Atuna bien. Comme jeune avec comme une Dikembaya. Ba mo vena mi ko leli. Mais petit na Dikembaya petit. So me ata moi koka na baye. Vraiment. Na kena payer koka na PCV na podium. Tant on vient sisi ka répétition na ba mettre na kauka wana. Abisi bango ke botika ngana Dikembaya bo benga na Dikembaya to solo. Ndenge to tambola vena biso monde to tambola nzela. To benga tour de reconnaissance. OK. Nde to tambola makolo pour grand prêtre na poto tambola bongo ya. Pendant la tinanga bo général boni na nga général on a eu formation style. Donc so na tambola nga bo tour de reconnaissance. OK. Donc mon niveau tant to kenda na fait tout ça tour de reconnaissance vers yo bimisa nga bi apeti nga. Ya pena na mona makambo yo. Il faut pena yo lobela ka mouvement. N'est pas quoi so na ebiso pena mère na ngai, n'est pas quoi na. Donc so tel ba porte-parole be bazala raté. Ah bon? Oui. Ndeti banani. So on tanga neti ba kombo. Yo ne faut no tuna ngane tinani na tuna nga kombo ya mutu ngani oyebisa yo. Parce que belé, misuba daka balanda ba mise na sima. Mais oui, je te dis la vérité parce que nous autres ande maman comme lelo yo. Batanso lo balo batrona misuba yo bebisa so cop na biso. Oh. Oui, sautant à travers pas comme mandat pas Pacha Ayatollah Miliki na 2002 makele mo bimara na rato kese wana na saluer sous son passage c'est dit que mbungu. OK. Na musika chanteur pe mbuga nso konga yembaka tulongwe na longwe wana makele mo bimara kese ngai bon lokola naza musana sala déjà on a les gars na TV il faut na luko kese. Ah donc banade yako le kana TV donc banade yako le kana TV batano nyoso tout et tout comme ça. Caterpillar et loko sona biboye Hélène Kalema maman Bianca ay maman Dikembaya azoloba. OK. Ah bango bato ba yamba yo ba pesa makambo na te batali boso. Bango bazolinga nde biso to koleka l'émission na legi pano le poto fula ba émission. Oh. Na banana boduka na catalogue plus moi c'est dit ba dia na pesa mbote na musika. Oh. Donc toza ba mbiaka ndo mona micho nzape na mbiaka na TV. Tano soke na batu misusu. Banda kolanda na ba mission na sima. Ah bon? Mais biso za ba porte pas to les garder na TV. Voilà, époque on a ba chaîne le roi antenne. Biso sur les gars émission na mbinza pigeon na antenne. OK. Na radio za la radio MBC. Voilà c'est quand toza ba Freddy Motiri, ba Nadine Enokib. Pour les moni fa gandenge ye. Le mutu mso atala nga ba ebine Dikembaya te. OK. Mais soko la ninga bo Dikembaya mona kauka. Vraiment. De mona pena kauka oyo ba palestinien qui rit drago ba mettre madusu ba mettre même
ba maître ilo ba yebi ke jike ba na biso to tindaka na TV wana Vraiment. na Ba ba muto abundela kauka. oui tile na bundela ngo bitumba parce que mabele na nga OK. ndeti na ko longwa na kota et pas nkumu manda chante OK. na 2002 to kota 2003 ta to abimisa ka bomu onction Oui. tambu to beto beti vena nga pasha mil katali ka bi mais petit wana nenga longwa ki wana petit wana il faut na zo makini boyeka afazala Vraiment. ayo kotinda Fontera Sport ne be pas kuana ba ila nga Fontera Sport na ko longwa na 2005 pa manda na zongu super pasha na vana nga te funa tala na mabele mboka bakoko Vraiment. ya ona yaka Angola ang OK. mboka ba vena so kumbati Sébastien C8 Ba vie junior à mourir. ba vi bon au moins marmonne ke batata ki bokolo Vraiment. vous comprenez o tala na ba bébé butu na retour Paulo Tudilu ba papi maluku vraiment ba neki bilele impresaro ba yibi makambo nga na oloba oyo neti Jagger manette ateka ba manette sola ta so da Jagger manette comme na ngwebele c'est que na ta derrière OCP merci yango mo ntana ya kozonga na longwa kala nga na yemboka na comme na mboka na vandi na bandi formation na nga vraiment formation na ko ma général baba na tanga so na zota la TV bona zo mona ba tozo finga trop na ba TV mais biso tanto yaka to loba na TV to anda ko finga te OK to banda ko finga to anda ndeko tanto na yebo fona lobela orchestre na nga na lobela sister sani OK yango moni le ba nso ko ba mbata na banzela mso ba ko mobeta bango pona nini bazo yeba ko s'exprimer te ba ko lobela te ngane na vandi boy boss nanga Patrick Beckham le dimetre otobenga papa calcul est-ce que ko loba nanga binenge jike mbaya kende ke finga mutu na TV na osala moteur na sebina boss s'il te plaît na beauté na yo na taille na yo na koyemba na yo na banzembo zo bimisa opesi na ba mama valeur vraiment wembeli ba mama nzembo le tika lokola na ete so ko sala penze mo monima etika la ngo ba doit la so place mo bi Patrick Beckham non oh tu ne peux pas faire ça pourquoi tu as chanté les mamans tu vois mais les autres sont en tali vie pour vie non na michono pour la ta kitoko bo ça qui calcule vraiment pour tana ka be no bo ça la calcule vraiment te ko sera tout parce que ndia boko buka pe boulevard onyo so ba ba camion e panza ndo monaka na ye kolongwa na ke nena kendaki na uteki siko na zongi pa manda vraiment ou te tana mboka pardon mboka na mboka na formation papa esili na micho na yo fana ngabi soto ya kimboka wana mais na mboka peti comme ozonga na mboka kutaki pe batu déjà basala mambango awa na kina Luanda tana ka mboka awa na biso ke na na zobozi ba porte parole zobozi awa pour moi tant soto le ka TV et loba na na boduka aloba tant biso to le ka ba TV ba jika ba le ka TV internet ezalaka te YouTube ezalaka te OK oui mais maman ndena lati boye na ti teni mamsuba ba mona général ba taka général ba porter parole nyonso ba banga aussi mais kala wa série wana mère yo lu te émission silisi obima de fo mona ba mettre lycée de bo ba kanga osala bango pembeni po ba chege ba solo lokote ba simba OK taka ba guerre époque wana mais ya lelo seconde ekomi mabe so tana ko vanda ba 2023 awa nazonga so na vena son kumanda chante nazonga ki orchestre nazonga orchestre na kina banda tout ce temps yaka boye otika la pe sou ko travailler te na orchestre morote donc vandira ya concentration formation na formation obina mboko so wengi mutu papoit c'est que faut zonga oui dona parmi ba Rachidi Kola OK parmi ba vena so Didier Makau vraiment parmi ba Sylvain Bia papote na micho na Paris na PC mbote na ba petit so nyoka laissé na maman nyoka laissé to kene minute na pe ba mbote bana to poto ozo comprendre tangu na zongi pa manda na to zonga na ba na kendaka décembre 2023 na ke na travail bon omoni mwana soki asengi papa lipa papa PC libanga esimba te pour mwana senga ki olipa yo PC libanga via pesaka yo apesa ko libanga tenga na yela tunika na uto zonga ti ta obi kende fana na ngola ko tufuti ya ba pale nzinga bo o place na vanda na ville na prenda so tara ndaku na prenda so tika ki Clarisse dit parent de maman na petit ba ya Nene Star utika ba vanda mais OK musa on kesko senga papa lipa papa peso libanga yango mona bengi batu na bengi ba mikolo batu tu baza ba mayaba baba mayaba parce que musique au Patrick Beckham l'air du maître zobeta jamais koza mayaba parce que ata jeune na ki lelo na musique ya lelo na sentiment au Fabrikas Maestro animé que premier fils Bima yemba s'appelle Sabat au moins bel sera ba sala terre ba kenena matete bou ba beti
Vous comprenez? Yango moni na kozonga nanga tana zongi na talinga habité et na zongi Angola na mona buba l'équipe l'imprésar ouais habité il faut ta Patrick Bekam. OK. L'aide du maître. Donc voilà tango zongi na ucho ya siko. Donc nengo ye siko. Na ucho la 10e année passée. Oui. Nde na zongi na ye banana ye émission liboso na kota na leka ezali 4 pila parce que wabi à part ça dikeba na mona bakoko. Vraiment. Na pena mona bakoko so yo malade yo ni no kompena bien. OK. Donc yango moni na zongaki na ye Nathalie Patrick Bekam na yedo ba masolo amso wana o neti ya tuna wana mususu ekende mais loka ina lobaka ba collègue nanga bandeko nanga o bazwi kopa ngo lelo oyo en tout cas bo sala ngo bien té parce que kasi on toni to yeba to découvrir le lengeni ni porte-parole à côté parce que les lots ba porte-parole bon comme ko tia na ba poison bon comme ko boka na ba maladie bon comme ko bunda nzela ba porte-parole mo na pena porte-parole mo bo équité porte-parole mo bo azo pesa ta pezu ya musicien na yete et tant que dit que ba ya oza moko ya ba général ya tous les porte-parole ya Angola to neni kana bige tout Nature tout dans le monde. Là, sur le lingala, français, portugais, tous les bokeh, c'est vraiment dans porter pas. On a des générales là-bas, on a minute. Après, ya wenge pe par rapport. Maintenant, on a bêté le place, on a outa wenget. Leader n'a pas n'aza boba outa qui est. Fabre ça outa wenget. Ne pas avoir vendu on a ti ne biso tout outi ba wenget. Na outi pas en commande chante na wenget. Kasna radio on a wenget. Wenget mo ya kala na bêta dia wenget na wenget. Donc na minute, on sait que photo confirmé ngo. Porte-parole à Zara Moko, bon général à porte-parole international nationalité internationale c'est Dike Baya. Moi Caterpillar je confirme et vous si que l'olenge nini vraiment porte-parole à quoi qu'on s'est comporté na moi mukena zo manano parce que au moins net singana lingara ko kende net na ba Kokenet neti okabwana batute. Oye biso tant na benga kenaza porte-parole général ba porte-parole. Oye ta to saka union moko kala on ipamuko. Oyo kala ngo. Tayoka oui. Oto tsaka président so Roger Ngando. Oui. Tala sko Roger Ngando. Tala Mosaka. Tala Papi le Prince. Tala Dadi Mola. Est-ce que comment on a ba conception na ba tout ba le kono ba TV. Enfin. Ba koza na ngote. Owana sko ba sana cop ba banda cop kala. Ba sana ngo. Mais oh les lots ah voilà bato yo kuta ah bato bo travailler na bango to travailler na bango sou ba kuta penga OK ndeti banani kuta ngolo ba ke Roger Ngando kuta kayo mais et pas quoi na président Roger Ngando azaka na président fan club ba JB na salongo est-ce que yo boli comment na bobo yango ah bon Mosaka kuta kayo Mosaka kuta na cop oh mais oui je te dis la vérité tant sous les kana ba atala et alors la masse en Sankara de Kunta papicho yebo kuta ye po ya bana masolo mo kala nazo me mapona expliquer soka ko boya be ko bande nyo jike ba ya mwana kauka azoba makambo yo n'est pas kuana na yebaka Sankara de Kunta azaka na guerre de 100 ans Sankara de Kunta azalaka abanda ko landa fe na biso Adolphe Dominguez atana be biso ko pour faire Adolphe Dominguez ba bilamba kasabana de ki zela tozo sola abanda ki Sankara ite wana ki Sankara azo salati ki greco-romaine n'est pas quoi. OK. Mais tant on veut Adolphe Dominguez président soit Adolphe na saluer na place Azali Tata Mobichi. Les 20 alou. Ah na bossa na susu Mbonzo centre-ville mon ami propre. Tout ça derrière la cop bango petan bayi. Tu ko tala sikoyo Sankara n'est pas quoi na. Azo pour aller faire Adolphe Dominguez bilamba. Tant on veut Adolphe Dominguez a kolonga la maison mère. Soko yebi calcul bien alonga la maison mère en 2000 comme 2001. OK. Et pas comme on Sankara comme déjà, on y a Rolanda Rubana TV tant à na maison mère. OK. Voilà des biso ba djigaba to za déjà na ba plateau. Vraiment. Donc ils sont en bête à mutu place à Vandi. Donc Sankara malgré ba munoronayo malgré ninyo yo. Donc Dikebaya aya avayo. Ba formateur non c'est que fond di mango. O andi mso ba boye mtoye mais ça mama kendara bongo. Sankara ngam na lobité. Dikebaya a confirmé que bango baza ba formateur na yo ya da formateur na yo pour alobi que yene général abino tout mutarobo ya ngwa tenet na ila landa sunanu landi japonais landi japonais pe ne pas quoi na azotambola na nani na misi na biso soleil wanga OK tasko le sona betelo na ndomé moko vraiment Dadi Mola je salue en passant mon frère à moi yeto tanga na ye na bulungu na bandundu
Tangu ya ye akomva na kauka nde akotaka pa vene biso kwa kibaka Marie Paul akuto de na kauka nazala deja siko na oke no bongo jikeba na vandi papa maman abotaka nga komoni ara gigiloa akufa kenda azaka danseuse internationale abeta na tas bolingo abeta na mbonda Afrika abeta na la musique avec bokelo isengo ayo beta ayo tika musique na 89 na pik bakuba ta ba uti lome ba sala album atika mona jo mama mama botanga azaka na bamboka oyo tolongwe wana papa nanga lelo azaki na palanga maza na Paris ewolo son o babaki chasa malembe ewolo banani bachaki tebe père no son de l'ouest ben instrument yana pesi bana makala nyonso na saluer bana makala place za bango nyonso mbote na ba Gires Lopez na pesi mbote place azali Nela la vertueuse la petite sœur propre na kata makala ba bisous ozomona net na ba Natasha Malosa na mincha za kata Brazzaville vraiment yaya Laetitia Mulosi marambo na lo baba yebia ozomona donc yango moni lelo moni télévision et za radio te lende tozana lelo kuteni tanti moko ya kitoko bozo sa émission bien ozana lelo bana popi donc ceux qui tozana pembe to so c'est photo sur la masolo ezo ke dia bien muto a koboya yona yebsaka ke Lucas ko jike ba no ba cha plateau bo vanda bo solo la vraiment droit de réponse micro pe otambola na ba quartier otambola ke te wana mbile jike ba soda banda kopo biso ta otsa union ipamko tous les porte-parole ba ya lukanga na kauka on peut savoir beaucoup tout ça na bango awa kutu avant na zonga ba TV onyo sozaki na Mbonzo centre ville na PCP sous ba mbote place aza Mbonzo centre ville biso na tozalaka tout ça qui tomato ça l'orchestre a na Luanda to bise pe kutu album na to bise nzembo mo titre ngaki croix donc on comme tous musiciens te na za na ngana za porte-parole leader ngo za Mbonzo de ba porte-parole to ça l'orchestre na biso oui mais il peut ça moi mon peut ça nango mais to ça batuté mais oui, si on a aucun quatre pillars na ebisa yo makambo nyonso nazali se koloba ezali se ya solo soki tembe botunela nga jitwa malula e akoyebisa bino vraiment merci donc carte pillard à Lingaraboye et là je fais plaisir encore Racine Sunda Bertu c'est du moment à la Ratsangola à Racine Sunda rendez-vous à Moko dimanche le 12 janvier Marambango et Bandits dimanche le 12 janvier te benx la menoman mieux surtout Mourez Junior c'est la bonne musique Boya to sepela elongo chez Junior Amorine qui mbango donc babi événement ezaka moko dimanche to ya wana donc affiche ça déjà wana oza na poste somba billet oza na poste ya ko ça la réservation na yo benga Caterpillar benga numéro les wana ya Gemidor tu vis ozala jamais déçu orozwa billet na yo orozwa ni na yo ya bien droit d'entrée ezaka na 1000 kwanza ya pamba yaka to sepela dimanche le 12 janvier 2025 makambu eza na kimbango merci papa Zakari tozongi dike baya bon mais pour le moment ce ko mingi netinga na ya na ko betaka ka solo ya ba chancelier bazaba oyo tout bazara bana ba chance pongai pena ba singa bige jike ba ndengo ye et pas Patrick Bekam l'air di mettre bien papa calcul donner na orchestre ba beau frère orchestre beau frère pour Jiparando Clarisse Mamou Jiparando maman la petit baya aza moi na quartier de bazaba ba pire na ba leader na biso ya on na boy na ke ba pa na pa Kaska ndengo bandaka pe kuna ti ba pesa na totambola tambola ndengo longwa ndenge pe lelo ka to moni yo côté pa l'aide du maître lobi pe tango longo quelle souplesse mususu pa bino za basa ndumba te omoni ponengo lobi da yake na sanga ki papa li papa pe singa libanga donc ndenge moko pe koto soki pe ba bêtiser ba pesi yo tamsusu na pesa mbongo ba pesi yo papier Mabé Rosala. Au moins, si et pas l'air d'y mettre son atteint pas tout gigal imbattable. Je te salue à passant. Au moins, déjà, mon tour, n'a pas tout gigal imbattable. N'a pas la lanzalate. Vraiment.
siko na okele ndeni yo ta na pesa ka exemple tant yo ngozo ma place na ke 10 mois mon boy na ke na sali na Congo na yo zomba li futa na ngo ezo habité na olobani faut la vérité faut na la vérité na bomba te vraiment yango to okende omoni lelo oyo lokola Nadine iPhone na kataka senda wana vraiment o baba chanceler yango moni mingi na beta c'était bana ya Luanda. Bozaki na nzala ya musique ya Patrick Beckham Lady Maître. Mais ouais, place yango pena yangwana. Ba beti bino mama na 12 Ba beti bino 3 concerts ngana au moins biloko yo. Tolo bakango kaka boye, botaka tembe. Ngana le bakango déjà na saka Patou Chigel ngabi biloko nde bozoke nango boye Patou Chigel ngana zomona makambo eza mabe rosimbate. Surtout par rapport à mon panjouana, donc poto choqué ma missouté poto dans la 2025. Poto choqué dans la missouté par rapport à mon panjouana, si quand on mona rapiu, bo pesa bena maman na ba fiche, maman na lona munene na Angola, bo ana 3 concerts, bo tara ya le 27, le 29 na le 1er janvier. Mais 12 au bozui ou oui, bien, il y a des capacités, des nini. Na barbecue na soirée terre. Non, na zala na barbecue. Au moins Staragondo. Ouais, na mona. Staragondo so pesa makam na Luanda awa. Ouais, Staragondo pesa pena makam. Pesa makam tuzalaka wana. Yango montant yoke 12. Au moins le Patrick Beckham azami aza moyembi. Vraiment. Donc yé photo ko na kuyemba. Na lelo ndinga memi kali. Ki pour le miso so tal banda musique congolais banda. Moutela biso ida calcul la musique a raté. Ça Patrick Beckham Lady Maître. Tant na loba na ba fait. Kasi yo oyoka la musique te. Mais bino kutu basi otoka musique makasi. Kota siko yo banda otala makambo Patrick Beckham azoya nango. 12 eko ozala te. Omoni docteur Matubiakam. Na minute to bengaza azado producteur ya danger na kati ngola mutaleki azati. Mais oui, je te dis la vérité. Docteur Matubiakam. Au moins, là, on a eu ça. Il a retiré un peu tout le biscuit à ça, pas tout le sénateur, Aza, Bisso, tout arrêté, tout arrêté, tu n'as pas vu, tu vas dire trop utile, le monsou, barre, les photos, tout, n'a pas senda, wana, tu vanda. Mais yo, on a eu ça, docteur Matubiakam, Aza, pena, producteur, ya mounen, na kati, ya mboka. Mouto, Leli Sarabino, la fois passée. Les deux sous vos commissaires qui a le meilleur. Au moins, parce que, l'aide du maître, elle est là. Bon, amela bino mbongo, o ba katela bino na carton, na TPA. Amela bino mbongo, ya entrée, ke nara bien te, ke na mabe, maramon dans loba, Patou Chigala yebi, Lady Maître yebi. Biso tout on a qui vraiment surpris au monde, on dit que les sous que Patrick Beckham a royal les sous na production. D'accord, manque ya rozanga ko bosse ya royal ko beta na Angola, toi ezalaki nini, toi ezalaki na ngora ezalaki cop moko boyelo kwa ya dans la facilité, côté ya ko ba visa, ya ngo c'est que vous tell likolo comme couverture. Bien ndeni parce que biloko là to comprendre te. 4 pila na absolument mo boy. Omoni dike ba to la vérité ko yo to la TV. Tozo soana na memolo omona expliquer. Oyebi ke mayanga nyo soana bilembo soko teki faut cha mabonza alléluia. Amen. Amen. Si quand on komi place wana. Dike ba tika belisanga. Te tika tozo kende te na même na avec ça yo. Oye ba genzo ka munene ma sointe. Ouais. So to tenet 4 pila mo si kitoko boy. Mais oza munene mais oza bien. Mais mususu ete pembe na ko vanda te. To so la te. Omoni lelo soko omoni biso surtout na Angola awa. Ya omona soke soko oza toko ke baka na batongo batonga kaka. Surtout mboka na biso oyo. Nako kabe koma na pasi, nako vivre là koma na pasi, bakoma batakala. Vraiment. Yango mona micho soko moni na bi docteur Matubiakam aza grand producteur pour na nini. Tango mo événement tonto beta 3 événements tonto beta wana. 3 concerts tonto beta wana. Kana ngole pela na moto. Ezalaki mystique. Nous les gens mystique. Yango moni docteur Matubiakam asali nini. Ayebi biso ke oui visa Patrick Beckham tapé sa visa te docteur Matubiakam peut tapé sa visa te et comment qui temps wana obe ronke ambassade nan bangolais déjà ande tozara awa bakenda da ba congé na décembre yango visa et puis ça mon compte état moi koso bon visa ce qui est sa contre-temps tout dans nos clair dikebaya ce qui disait un peu sa contre-temps avant parce que visa bah tant ça déjà lona to peut affiche publicité bandit déjà. Publicité avec ya l'aide du maître banda qui banda si je me souviens et banda qui déjà banda mois de octobre.
publicité vraiment et maintenant tambola nango ça va parce que tout ce temps wana pour na tata na novembre bazwa ki ba visa boyo kokota nango kana décembre place temps bokomi pene ya yamba mo boko ikota ba passeport au moins les dimettre oui bien que ça totali bien les dimettre aki mutu mona temps on a décembre ngoya teke o ba ndebe msuba ya kake ayeye moko msuba la soki msusu akozo ministère ate avec na posa na délégation yo kese mobimba na bimbo na ko ba musicien tika tokende ko tokende tokende yango mona senga ki ba nga pesa so divisa mais esimba kite to boya ki les dimettre atali kete ba nga pesa no divisa atali ko na temps wana na ko tika bureau na nga na tika na ba ministère na ke na batu ndambo pona nini do fona ke na batu nyonso yango moni concert ils a reporté to komi na février donc le 5 février de mon orchestre au grand complet en Angola ndeko moni siba na lunda mais puis mo ba kina yoka ki il paraît comme avril comme sous février de toi na février ozo mo ba lone zo matamate da février lone c'est matin c'est matin ba chida c'est matin na ba matin ba ninde mais ezo panzana déjà na internet ezali wala ka côté la bino ka en clos te zo ki ndeba tutu ba yebi ke concert ndenge ya nilaki to komi to beta les 9 les 14 après ça to longwe wana to kene baka funfu banzazi tozo kende to kene kobeta kuna net na ka funfu so toza na maison to muna aliforme méga boutique aliforme méga boutique wana na salon TikTok na retunda na kafunto zana bango wana donc bana lunda bana luanda o nyonso asombaka billet na ye o nyonso asombaka billet le bozo mona général ya ba porte-parole nyonso dikeba ya na ko expliquer bino lelo o bobomba ba billet na bino bozela concert tozala awa na mboka ti le 5 février au monde a dia ba ministère na kati mboka bozo mona yango omoni kata na baki batongi balega trop vraiment de yo kuna nga longo na ngamba batongi on comprend de yo za no ka toko vraiment mais ba maya bande ko kipa bango te parce que ba osala lelo te ba ka batoko loba ba batoko balinga sala bo mais musique pena lelo na zo bien so tali vague ata ba onyo so aki pembe net ya maestro le so tali bango mona o ba kenda na ba kimaka na bango mais les du maître premier fils ninga ye au moins que musique azo beta okay na alongo ya misa meba na poto kaka ye mutali boso kasi laki sanga kuna nanya memo kese na poto ba musicien pour comment on appelle la poto ba peso ba lobeta bo et tobo na filer ko tibi et tobo na filer ba mo ekei siko biso pa l'aide mettre au moins mon c'est ça mais filer tobo pa matin kasi so azu mundu qui a bien te na makelele pour la musique ba beta kana ba matanga ba que ser no so mari misamu akenda et yembeli wa ser mari misamu sa kenda ni nango so yo misamu ko mo wa ser mari misamu o te ko tiko ta suka pe okeno ka ndengo na mpepe okuna za babloka bieza la rappel maman na bano babloka bieza babloka veri DJ Ricardo le grand manager maman na lo bazo ye ba yango maman na solo bana prenda mayanga ingombo ta ba maman na loba ngana zo confirmer que babiloko bien za la chape na lito yoka wa so tina ke tell to pa nani te ngapela lobi karati ndengo yozo lobaka ke ote kuna robeta boyeke ngapela plutôt karati lito yoka te bon ngape on so ke oui musique ya ser mari misamu se ke akenda na ona musique na ye kolela na ba matanga po ba lela matanga za la soute so tana micho otage Lady Maître Patrick Bekam papa calcul ayembeli ba mama pesa no mama na fier ti le lobo na fier makase alongo na kotasko vie tango yozo hôtel nga o raisonner nga na hôtel la yekuna mais vie na sera toujours calcul mikolo kuna yabo na bosani DJ Ricardo falo la nga pour la zone classe la zone maternelle mais oui je te dis la vérité c'est calculité na mitala qui vit na ngai faut na zone classe natiki bakaye na ngana babiki makambutu j'ai Ricardo manager na fala ya na ngome na kompata bosani pango na zoki pena pona Patrick Bekam na nzembo ya calcul wana na calcul ya beti ngana zoki na école maternelle vraiment faut na tanga nanu nata calcul ya vie na ngande na otambola tout appelle va porter parole msunde bazo tambola vraiment miso bazo bana ko vanda te pomoni kasi yango to tuna ki ba porter parole et tant que général pes bien bisa bango na zana ke nanu boy omoni baba
biso ta to vana Kinshasa to ando to ba école baba makasi ara na beno na bandundu. OK. Na pesi na papa Griff les gambou langando ba mos de place azali. Papa Griff abimisa bana misusu me bana ba bima bien te ben poli ba koka pe ko loba te ba na école faut ba tanga na école baba ba ye ko loba. Mais ba ye ko la ko loba bien te ya mo ta ba na TV ba koka ko loba te. De bazara Papa Griff. Kasa uta ndepa omuna ba uta papa Griffith. Ko la kotanga koma mtepo na fula o na tanga ki ona ba pinga ona na bango o to sala ba cop wana. O ba baby sa cop te. Mais le tozo mona o mona piki même ko boye azane piki même aza baba. Oh. Ba ko pese costume so la te mona ko même père. Oh. Ndezo mona ta biloba loba ya ko finga ka batu mais ko bike ko mo sala passe ko ta TV na petit baya Nene Star. No mona zo mona mutumo azo finga batu. OK. Oba leader na biso bana kini awa. Linga kutu loba oba na Kinshasa linga loba te loko moko bobe kumisa be loba ne. Mais yo soko mpena ke mama abino, tata abino. Obo est-ce que ozo sala nini? Ozo éduquer ba nani? Po biso ka l'éducateur du match, ya rapporter éduquer batu. Mais yo mukuse wana ya baba wana azo ba koloba te ti lelo. Au moins akomi soko ko diembela ko te ba président na biso bazala komi ko diembela ko diembela so ngala mito ne avani bo nabi. Oyo nyonso à partir à lelo oyo c'est la porte-parole au gréco-romaine. Boba que général na bino dike ba yi formation na ngola ta obi formation ngolé à mystique. Non, elle a vraiment maman la formation hein. Siko na bimi. Peu bima bé. Na yé siko yo boy, na yé. On a expliqué bino. Ah soko meki pas Patrick Bekam le dimettre okuta na dike ba. Oh. Okuta pe na nga. Mais tant que pe et pas Patrick Bekam, okuta ki pe déjà nani moraza manager nani moraza ki wanati mutu na ngai yebo zali même moral tout travail na bureau moko na kasi a laisser na ipotanga monika général tant ça qui est net ye kutu nde ayambinga na mutema moko boya kofonga bi ndeko na nga collègue na nga zala wana ya lokola porte-parole ya Fabrice Maeso Jonathan ba forme ouais yambanga bi ya jango yango yonkale biso tondo tala bino ba TV mais lelo to wana bino ve ozana valeur faut continuer makambo vraiment yango mona na linga ba village makasi parce que village wana ezana idéologie ya kosakana te so lelo mo biso ba chanceler lelo toza boye grâce à village vraiment ya ona lobi ke oya koya kaka pona koloba mabe ayba ke dike ba ya porte-parole international général na bino akoza lelo za na Luanda loba za Kinshasa. La surprise. Na saluer sous collègue général Kasongo. On a moni commandant tolérance zéro pitch na Kauka. Vraiment. Wana général Kasongo. Donc m'appelle mito général nabimi déjà général Kasongo place on a musika. Obi na yozo mama muke. Nde to vani boye to appelle na les amis de Dikeba TV. To na chaîne mso Dikeba TV. Ah bon? Oui, na chaîne m'appelle o mona ngo. Les amis de Dikeba TV. Bambo telabino yango de la part de Caterpillar donc je vous aime tellement. Donc makambuta na ena mupepe moko boye dona zonga information ko seki on na ye. OK. Mais ko yana nga na sepela ka na yana nga papa Patrick Bekam le du maître na vanda na wana ne bali na ko tambola. Po biso dike biso no vanda ngola buto na complexe mutute. Biso complexe ngola pena complexe bulu na ngala te. Pour la mission na vandi boye na ko la nzala te Caterpillar azali o mona Fatou Boa Vide azali Nicole azali. Vraiment. O mona Eve Mwamini Amida azali. Vraiment c'est ça. Vous avez oui. Bana rua dalama bazawana. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo. La chaîne par excellence. Yé, yé. Banangola, Jemidol TV. Eza na bémission Yamakasi. Ba théâtre Yamakasi. Lelo, libeba, lelo, libeba. Balobi, l'aura bien, bagagia bien, film bien, information bien, awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Boko mona ngane bolingaka nga, partout bolanda nga boko mona nga. Jemidol TV, Kenya Liboso. Avancez! Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msesute. Place de Jino Lanzali, soso pe mobuto azali. Batu tu bolinganga, na opi bolinganga te.
Boss abonné, boss a décidé. Nous surtout de ça awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara. Ils sont pour ça le maki. Toko makasi bande kunengai. Baba de yonjinga. Udu sala musene yo kitoko. Jemido. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Boss abonné massivement parce que bon hôtel bilo kitoko. Bagaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba photo kitoko, ba émission kitoko, nyoso ya kitoko. Ouais, Barbie, muto ki mate, muto japete. Biso nyoso, musa pinzira moko, bo s'abonner, to s'abonner, ba s'abonner. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner, bo reçoit émission Kafu, bo reçoit Bagaga Kafu, bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement pour rater. Est-ce que si na kosabino? Nanote. Est-ce que si na kosabino? Nanote. Boumela. Bateyate, bagag. N'importe un temps. Bobo c'était abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. N'a s'abonner. Tout ça, on a vu sur nous tout. Pour tout ça, là, décider. N'a pas qu'à s'abonner. Yo aussi là. Nin. Pour bandola lanzate, bandolia qui a mal qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'y a pas de s'abonner. Donc, yo soza distrait de gauche à droite. T'as la star na bino tout. Bolinga a. Talanga wat. Te. Pasi na zanga wana ngana bango. Tu so la raté. So di mutal. Utani ngao. Ngana qu'à s'abonner. Ngana qu'à. Tokutani wana à suivre pour bomona nene botai toujours. Jemido. Nyo surtout yikito, izene Jemido TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Tujawan. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. Est-ce que dike baya meka ko ebisa biso toko parce que TV est ngonga. Oui oui. It's time donc nous sommes presque à la fin comme ko chiter vraiment na émission la biso lelo. Yebisa biso topé conseil nini oyo oko pesa na bandeko na yo bandeko na yo ba porter parole oyo ba bimisi manabino o bazo bebisa bino kopo yo pe bisa biso bo gagner no ndeni na kopo. Bon, merci. Quand on a bien nous dans ndeni ne ko gagner parce que ndena yeboye quand nena soki libumanza ça approvisionner c'est ça approvisionner bétolière et société mais on a bien monsieur ko faut tcha mabonza alléluia et on zonga ça qui amène et alors quand on a l'église déjà vraiment sikoyo au moins netinga boy na musique na so congolais au moins on soit simbika mbongo boy azo l'accent pas bateau même er mo na caméra il était moni mais tant que bozo ça nambo manso zo tongo monda ko mo boy vraiment oh na tongo près du mo boy asomba ba brique na ba ciment pour acha mais azumbo na belle mais alaki ka futa ka bateau. OK. Lelo ata ba Patrick Bekam le di mettre ngana ko lobango vérité na TV leni na vandi na ba Patrick Bekam te pour apesa nga soki ba milliard te et pas Patrick Bekam mais ça zo comprendre o jike baya. OK. Soki atali a jike baya ndeni zo ata o tchana po la poche. OK. Mais azo considérer nga na batu ya zarana bango balingaka ye ah beaucoup tana jike baya mais soko lobi ko to futa maka o nini wana nga kuti na ebite dacho bako baki mutu mo futa ma ba pesa salaire mbongo ngo so ke so mona ka ke pour mansu pour na l'aide maître au mo ba pesi ministère camion basombeleka a otambola ne po ba biso wana tuti ba ninga basombela ba ministère camion l'aide maître to mona ka ngote to mona ngote to mona ka pa ngote mais ba ninga quand même ba sala fier ya musique ya opesa ba musicien moko na mutuka na donc c'est déjà fier. Faut applaudir quand même to sala boy yo to na Luanda après ba concert na invité manso ke na jike ba to ke kin hotel sco parking ba mission sonde bayaka ngaka to ngolo ba to na choqué en tout cas bolimbisa ngai oyo likona ensuite moi na commune kalamu na kauka palestine kiridra obino na sono boy na dans les belé place va big soki kana meki jike ba na bodo kauka na olega lisusu te est-ce que kulune banda okoleka sute dike baya donc oleka te na poda ba tunsuna kinyo netinga na ko fanda boy nando finga président la cause non ça la moté vraiment c'est ça on a comme finga président manda chante on a comme finga président wera son on a comme finga président wata on a comme finga boy na koyande il faut expliquer erreur ya sala ki bobongisa yango mais ce que tant olo ba ke poto na sima poto et ça déjà géré est-ce que nga enjir yango ki na tayi kombo ya mutu o meta dia kombo kombo ya nani nga na tayi na bi
poto na filet est-ce que place on est na kati ya poto ezaka na sima batala filet nzombe na ngai makambo yo dike baya mungongo awa donc ekota kaka ekota emela mado omema Serge Makila le dragon de la monnaie tchafo na sombal pa on na kata kauka ayebisa ngai to va jumsa bidike ba yo bando witaki oyaki awa en tout cas, non, c'est perno fort na je na ndingo lobaka na ndingo sala ya émission. Vraiment. Yango moninga na linga na nga kozala na problème ya mutu te mende na komi général bo. Obi combien on na ndingo komi général bo siko Armenie ni asikoye nango na musala na bino. Oya kobunga osaleni. Oya kobunga kobeta. Kobeta so bebeto bakangi babuki atali boko be atona kata kasho na biso mais oui nafanda na ngola te ala mboka discipline so mutabungele nenga Kishasa mukola koya awa kasho c'est kasho te babeti yo po changer lobi o sala ne basala muziki ndingo nani muziki ndingo te na yoka ite na zaite na ina province bete moi tout maman na habite otala ipete na internet ndenge panzana ine babete muziki ndingo te makamwa mansusu manager na ngajide Ricardo mutakoyeba makamwa ngape na telefone atika ina nga telefone maman na mona ki on na yoka ki pango te mais quand même muziki ndingo nani muziki ndingo te na ebiete olobi na ebiete muziki ndingo na ebiete so na ebiete ngada mona kauka au moins dans la guerre ça que la peste papa griffe les grands boulangans bambote kasimbala msuta ngoto nga pe ba komba bato pona ko zote na tanga ande ba komba bato oyo ba pesaka o ba pesa na corpo pe biso qui porte parole ba pesa so valeur bo so pesa valeur te na tanga komunye ba ndeni mais place là en tout cas on passe ngaite dikeba ya alobi ayebi muziki ndingu te point d'interrogation muziki ndingu oyo ki na Bérin et puis c'est chaleur te na longoli pena po ba mona face parce que moi dans la bague nzora ramena ma sointe eza ba simso alinga ko monene lo 4 pilar aza monene mais aza sointe mais au moins na comment ça différence moko boya dikeba na mutu mo mutu mukuse au moins na temi boy so apesinga pena ba costume na la tesu émission suna au moins na bilambela ta lena yake ta général vraiment au moins na beta ka teni fort biso to bana oyo ba ya lengos o ba ki ba misa ba zaiko anota mwananga na za jeune anota mbozo bi manga par-ci par-là banda na pe bungila mutu te pona ebi ke quelque part na sport non jidoka kauka na liter na za pe catcher mais lelo to na monde musical vraiment donc fona zala na respect moko ya mutu yalo ko ba jeune cameraman na biso na moni bango bo ba bogara bato boy ba sa musa bango ya bien boy est-ce que nzamu to simé pas bouquer liboko point be muta bete mbata na bisao bon na saluer na nga na sepela mingi ba maître na biso nyonso o bazana kata Luanda tous les maîtres tous les staff tout o ezana kata Luanda vraiment ezaka to contrôler air faut betara c'est ça donc na pesi ba maître nyonso ba na Luanda ba staff tout na pesi ba mbote banache congolaise. OK. Rafu Liongo atika iPhone na défaut na kati ya Congolais mincho aza na Paris na PC bambote Sylvain Bia na PC sous bambote personne sali. OK. Diego Visor. Azo bota ba maison ya ba Visor na Congolaise ezo bota ma chaque jour Diego Visor. Bambote be place sali. OK. Lo ni susu mo tu na ko. Non na ngala par rapport ya parce que to comme parce que sous la souka motuna moko yeli biso awa to le kangote. Par rapport ya liwa ya Dakumunda et puis si panique. Yo posa moko ya batu oyo bandaka masolo ngo pe bandaka la depuis ba 90 ba 80 50. Donc oyo ba masolo ngo pe par rapport ya maloba to pe des skits oyo le ka entre Dakumunda na Mikey Kalambai. Et tant que moko yo posa moko ba menoman moko ya bato yo vraiment ba vanda pe na ma musique. Yebisa biso. Vrai ou faux? Mikey Kalambai bakutana na Dakumunda pe na Koffi Olomide Mikey Kalambai ke na kozwa gwa et pas ya vie na biso Dakumunda pe na sima ya Koffi Olomide ou non vrai ou faux? Oui bien eloko monta to bane miso to lo bala biso bien que oui
faut que barana batongo tongo soza toko net batotangi bakombo wana neti leader na biso ya komaka mosali na Nzambe atiki biso déjà moni pe mana kimia na kumuda pana ngana kuza ateke likamu na yemo boyana bandova na loba moi le internet mutesa babuzo ba o OK ngai en tout cas na bika molimo na ye epe mana kimia asala yango te le ko akomi déjà mowe pona ngai dike ba etake général ba porte-parole botika molimo na yeke epe mana kimia non par rapport à Fiama Lobo yemo ka lobaka ke Mike Kalamba ya ngai sikoyo na ko ya fo eza Mike Kalamba ya kendaka vrai fo Mike Kalamba za na kisi tote ngai place wana ngala Mike Kalamba to tambola te tozala pe place moko te nakoza pe msouvier na ye nakoza pe camarade na ye donc banzela na ye eza ya ye donc nayi makambo wana te ata na yo kyango soki na landeli yango te na koloba mabe oyo eza TV oyo eza TV donc makambo na ba conception wana nakoza yango na kati te po manager na DJ Ricardo ayebisa nga ke il faut lobaka oyo lingo loba ya bien kolobaka ya mabe te. Donc un mot par rapport ya liwa ya Seguin Maniata oyo date de Jebimi jeudi awa le 9 jeudi à le 9 à Rotika biso Rokende na mboka ya ba we bifika wapi yo esengeli akende kopema tope molimo na ye ekopema na kimia. Un mot par rapport ya famille na ye pe un mot pona wenge BC BG oyo baza vraiment na pasi na mitema omoninga toujours na koloba na omoni Seguin Maniata na yebaka na simama na biso mo boy na matete parce que toi ba na génération mo ba na 76 hein. OK donc parcours na penda 76 oui Dike Baya ça va donc na yebaka na sima ya masa mo boy na matete Dropenzao ala leki avait na so pacha minute OK Dropenzao ya fifisiwa vraiment Dropenzao na yebaka bazaka na ye n'époque ba otamona ba jan na yeba ba époque wana mais loko no senga na vina biso JB pia na papa chéri motopamba o alingaka analyse muté alinga pe problème na mutu te vraiment eza lokola e choqué ye kozanga mutu ya ndenge wana pembe na ye mais loko eza nango liwa en tout cas mon grand frère leader na biso place oza courage continuer kaka chemin na yo yake ya tiki biso tutikali totikala na kimia yepe place ake molimo nesa nini epe mala kimia etake général ba porte-parole Dike Baya porte-parole international famille ya Seguin Maniata bino tout place bozali na yebi keza liwa passe bozala biso pe tozala ngo na famille musicale OK tozala ngo na pesa ses condoléances na famille bozaka makasi bozala forte. Vraiment. Merci Dike Baya. Donc nous sommes presque à la fin. Bambote nabatu o balingarayo mot de la fin pour na PP service au programme Nabino il y a les chanceux ba programme Nabino ezandengeni. Bon, merci pour les chanceux nyonso na bike le rôle Nadine iPhone. Twitter ko beta déjà le dimanche les 5 tours in village chez Temba butala ki bomona ki on ba image zoleka. En tout cas félicitations hein, $50. Ah non. Kasita no zo que musique inde yango wana lelo musique calcul. Vraiment. Yango to c'est la deuxième volume ya calcul ezoya oyo leader na biso les dimetre papa calcul apesi ba mission so G bacha banzembo. OK. Ba mission so bana banzembo atasbi bana banzembo. De oyo nyonso azana posa na kati ngola na minute sikoyo ozana posa libanga bayemba yo plus de 144 948 675 361 soko bengi okozwa numéro non faut répéter s'il vous plaît plus de 144 948 675 361 soko bengi okuta okozwa ba programme na biso déjà ezali tozali awa les 9 toza déjà tobeta pa na palanka. OK toza na palanka la pa patron Matubaka Joël Matubaka toza tobeta les 9 les 14 toza na po tokenda producteur moko teti toza wana donc toza na biso tout ndenge toza bolanda biso na ba événement na biso le 9 janvier le 9 février nde toza wana yango moni mingi bozela biso tozoya bana ka funfulu kapa nzazi to baluka wana na basaorim tozaza wana tobeta bandule yango mingi na ye kopesa Jagger Manette bambote na kikolo wana
napesi Serge Makila les dragons de la monnaie tchafuna somba le pa mona kata kauka na yeko pesa susu neki bilele imprezao napesi bambote mingi donc bana Luanda bosala kimia bobomba ba bien na bino Lady Maître papa calcul azoya vraiment ah ba bien ka ba somba wana yango ba yango bomba so ba somba de ba bien bomba bien OK merci na bande konyo surtout o ba daki la biso branché moko na lelo et sans oublier Dada Okinwani nakata kikolo wana moti ukeridu Dada Okinwani nakata kikolo sans oublier encore Mama Tanya la donna Tanya babi Tanya nakata kikolo babi moi ça azo édiquer bato bateka rabelo azo édiquer ba mama kabelo donc babi wana posa rabelo qualité ya kitoko ya primo wa bien onga na teka kana na posa na ko kita to ko keno musika te benga caterpillar na accompagner vraiment ine et pas donna Tanya na kati ya kikolo babi moi sera mukusa bien so la bien mami dans ine mami so moni caterpillar mirlo azabo donc c'est que maramutu cheye merci la donna Tanya et merci encore et maman mami Tona nakati ya Suisse maman bienvenue d'Acosta nakati ya Suisse bato ba soutenir émission il y a les œuvres merci Bana Nouvelle Alliance Mobimba ya bino vraiment mon père spirituel est Trésor Panda et pasteur Roger Mosengo ba bon guérison à toi mon papa que j'aime bien et boss Papi Pilelo bambote na yo bisika pozali disto poupée Feza Baltazar et longiaba bébé olinga bongote bambote à toi bisika pozali merci na ba gemidor union surtout merci na le vrai des boss c'est Diele Macharan Zombe babi boss Diele Macharan Zombe vraiment babo séjour na Paris Mikolo boss à Paris babo séjour na yo muto a PC éducation à tous les boss a même lui so ba musicien babi marambo salama nante que ton niveau inondation ça mais il a aéroport l'aéroport ba leli ba déclare babi non tout le monde a bilo raso ba musicien bazo ya mais tout le monde pena ke mutazo kende mais ba to erotika délégation à niveau wo en tout cas Diele Macharon Nzambe famille Mamobimba André Lema donc il y a bino surtout yango yo sans oublier Nico Kai formateur de boss Nico Kai formateur format pena ba boss et Pablo Kini le grand déclarant les Venabiso Pablo Kini le grand déclarant donc il va avoir ce jour à toi aussi na kata Belgique Bambo te bele biska ozali Honoré Mwanza passeport rouge betelanga ranzete wana Moïse kabulelanga mai wana linda na Pierre janvier ngo yango to na 5 semaines papa soko sale yango te caterpillar akolela donc merci à nous surtout rendez-vous à Moko le 12 janvier 2025 et pas ya vieux junior Amourim venez nombreux to ka musique ya bien les amoureux de bonne musique qui vont tout savourer avec Racine Sunda et Papa Wemba de Luanda Papa Wemba Angola donc au bazo benga Samuel Papa Wemba donc boya ebele vraiment billet ezaka na mili kwanza ya pamba ya pamba yoki musique mikolo yoki musique propre ya bien ba vrai tontine ba vrai dio ba vrai tonton on a la posa billet on a la posa resomba au côté la réservation na yo benga caterpillar yaka chez junior kaka na kati ya bar on a junior okuta na DJ lourd charge à tous les DJ lourd donc okuta na ye aroyamba yo kitoko pe akopesa yo comment marambutu ezo tambola na bosana ki ko saluer mutumoko Maître Veda aussi sanzala na kati ya Luanda c'est que ngapenza na ngezo Maître Veda mto aussi sanzala ngapenza na ezo sila merci à mon réalisateur Patrice Ngina Mau babi marambango ezalaka bongo merci à secrétaire Carolina Bella et pourquoi pas papa Guilhem Tonga donc merci la bino surtout restez branchés sur notre chaîne Je m'adore TV chaîne Zara Moko et ça l'actualité nous oblige toujours merci Nabino Nyo surtout bisous à la prochaine bisous. Elle est là pour nous donner l'espoir.